ba ignoranga bango bazana ba chef religieux nyonso bazolanda surtout ya mangoma mfumo kimbangu conscience na bango ba yebike mwana mobali oyo ayaki. Gouverneur intérimaire Azawana, Azo Salamoussala, mais au son type, que Congo central na biso stabilité penza ezate. Fumukimbangu. Nyoso ozo le kala Congo central. A comment on a te, to apesa yo message. Oyo bango ba to sate. Voilà, bonjour, salut, bienvenue na chaîne Nabino Onim TV. Liboso yaba écran Nabino, Isa Wabino, servante Nabino, Kevin Fatek FTK, l'arc-en-ciel de la presse congolais à Lissasi Yasuka. Voilà, lelo na Onim TV, Toko Yamba pour Nabino, Monsieur Kinke Lavanyeka. Monsieur Kinke Lavanyeka, en fait, Azanani. Mais c'est qui la vanyeka ali mutu oyo mfumukimbangu apesaka ba message pour na coédifier ba ne Congo nyonso partout dans le monde. Voilà, équipé plasté. C'est-à-dire yé azabongo mfumukimbangu apesaka un message, c'est-à-dire a solo la rana yé aza chose na solo la rana yé apesaka ba message pour na coédifier ba ne Congo nyonso. Voilà, alors les lots tolobela makamwa mingi na yé to solo makamwa mingi parce que ça ba message mususu pe oyo ba pesa yé à transmettre yango et na yé to mekampe ko solo la to yé ba message wana. Et ça ba message oyo bandeko bandima ba message yango eza ba message oyo ti lelo esalema te obe boni boni lokola pe tozana ye tokosola na ye vraiment ya mingi. Et là je dis déjà bonjour monsieur Kinke Lavanyeka. Bonjour madame Fataki. Ça va? Ça va. En forme? En forme. Na bandeko ba bolanda biso. Na remercie nous premièrement ndenge bo invitenga na chaîne Nabino. Merci et je salue tout le monde dans les 5 continents. Je salue tous les noirs, tous les blancs, tous les chrétiens, les musulmans, les kimbanguistes, les hindouistes, les bouddhistes. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, et permettez-moi de dire un grand merci aussi à mon boss, Nicole Dimbala, la dame du cœur depuis Bruxelles, Papa Sunda Afonso depuis Suisse, au plan de spécial à toi papa. Et voilà, na papa Kinke Lavanyeka, Tolobela, ba message, oyo fumukimango apesaka e. Ils a validé ou pas. Deuxième, Torolobela, Mbotama ya l'église. L'église est commis tellement ébélé. Il y a Bangunza. Toromekepe robeta société là-dessus. Et puis, message, on va appeler ça pour le gouvernement, la biso ya Congo central. Torolobela ngope awa. Et message, oyo appelle ça pour le représentant légal ya l'église. Oyo. Bandimela kaobe fumukimbangu. Ils ont un message très capital oyo apesa monsieur Kinke Lavanyeka à transmettre na ba représentant légal ba yoka to ba yokate. Lelo to bo melo wote to lubaka vérité to finga pe mutu te pour to misana ofinga te mais to luba obe vérité. Et voilà yasuka to ko solo la pena monsieur Vanyeka to kota déjà la 4e génération. Et je crois que le message est silité, le message est kitaka le rolangula et à remettre un peu de sous le message ni oyo et zolandana. Voilà, alors monsieur Vanyeka, il y a des exceptionnels. Tu as dit que yo au solana tata. Et le message est belé oyo pesa yo. N'enga pesa le message wana jusqu'à présent, le message wana est validé ou pas? Merci beaucoup madame. Ma message est bandit côté depuis 2017 makambo yelanga vraiment nazala ki kuto à cette époque là nazala ki na deuxième année doctorat naza étudiant médecine vraiment ebele oyo tata tindanga na loba premièrement dès 2017 na lobaka que tata kimbango atindinga na teya na kenda na ba radio na kenda na ba télévision na kenda na mangomba que tata kimbango alobi to se préparer parce que malade moko ya makasi ezali ko ya eko telengisa mokili mobimba mais comme naza représentant l'égalité na lataka ba veste
nalataka ba soulier oyo eza na peut-être 3 mètres te ntango ozoloba des fois moto azotala yo azomona ngo lokola mwa nye moko boye ntango makambo yango ebandi mopepe wana ebandi koyaka Chine na Wuhan kuna épidémie eke Europe Amérique kati Afrique vraiment nde bato bakomaki kozwa ngo au sérieux et ntango OMS alobaki ke tozozela le pire na Afrique tata pe ayebisaki nga na koteya na tambola lisusu ke mfumu kibango alobi maloba OMS oyo alobi ko se réaliser te. Pourquoi awa en Afrique ye aza, cela veut dire malade wana ekoboma ba africain ndenge esobomela bango kuna te. Alors natambola ka par ci par là, mais dans certains milliers nazaka accepté et écouter dans certains milliers ce que tant ozoloba vraiment kaka kutu mwana muke saliwana et cause la respecter kenga surtout que dans des communautés les chefs spirituels presque bango nyonso baza na course ya pouvoir na honneur, il y a des dieux, il y a des rois divins, il y a des Longia Congo, il y a tout le monde devait se donner un titre oyo kutu oyo azate. Alors pour que se rabaisser libosa bandimi na ete tango yozo memele message de la part de Mfumu Kimbangu a omono kaka léger. Pourquoi bakonza mangombe belé bazo kanisa ke bango kaka fu bazala ka révéler nzoka mutu po zo kamba boza wana pona ko lakisa biso chemin et non bo contrôler ba esprit na biso. Alors nzoka ne mutu zo kamba peut-être azana ba révélation oyo ko permettre yope au komasusu grand. Mais comme les Africains tous a toujours nasé ya molili yango nyonso wana eyaka. Mais dans certains milliers maman ngai n'a accepté. Dans d'autres milliers je suis devenu vraiment naïb écouter un gibier il faut abattre rapidement. Vraiment, alors Papa Vanika a zappé une église au Yemoko à Sambelarato et aux Anonandaku, mais un message peut quitter la rayo et tout de Boussou la Ranatata. Est-ce que vous avez une église au Yemo Priaka? Merci maman. Nazalaki choriste. Najeteki groupe théâtral kimbangiste. Nazalaki baptisé Ngombawana. Tout bandaki na biso kozala bien. Vraiment, tant makambo et yelinga, vous comprenez que dans certains milliers, l'acceptation de sous est un peu compliquée. Alors, il y a un peu de distance et na ezaleli ya bande ko to samba na bango envers nga vraiment ezapena malamu penza te yango zomona ke nakendaka na mangomba nyonso parce que tango makambo eyelanga nakendaka ba pasteur na biso nani napesa ye kontirani nyonso asambela pona nga parce que nga data nakendaki pe papa nakendaki te pona sala musala mais namonaki ke makambo ekomoyelanga oyo eko déranger mpe makambo nanga ebele a vie nakendaki pe papa pona senga alongola biloko wana biasambela po biloko wana nyonso elongwa nakenda mais retour nanga ekoma ekutu sur les pépires vraiment yango nde na continuer ki okena mangomba nyonso mais il y a bancadré nanga bayebaki ke tant nakenda ko se présenter ke tata la makambatini ngata nakenda mangomba nakende koloba nakende ko sala boy nakende bakonja l'état mais tant aucun n'a pas bureau à l'état et que créer le problème était mais ce qu'aucun a l'ingomba songolo et que créer beaucoup de choses alors vraiment en vrai dire nakenda na sur l'église qui manifesté na bana ndako mais sauf ce que tata lobby kene na lingomba boye kene ko teya kene ko loba boye ndena kenda na ngai. Je crois qu'il va découvrir Rolanda Bisso partout dans le monde, Bazolanda Bisso vraiment na boké bignoso et na présenter ma sincère condoléance na Bouya Mayola depuis Bruxelles on retrouve Bungisa maman naye en tout cas ma sincère condoléance na famille Mobimba
on est ensemble, pas de souci. On est allé message et franchement et pas naïmoko Nicole Dimbala, la dame du corps depuis Bruxelles. Et pour la nuit, tu peux s'appeler Wambote Ebele na Soleil Diata. Ça dit Soleil Diata ba ou maman présidente ya musique la joie. Et Tobo Sani pété Gisèle Zina. Gisèle Zinda, donc musique L'Oréal. Il y a mon décima, mais pas la Gisèle Zina. Et puis Tobo Sani pété. Ba maman Tokos, babi to pe saka mbote na musique. Ba maman Tokos, on a présente na bango Tabou Fatou et to pe sibino vraiment ba clan de spécial, ça dit bo simbara musique qui to ko ça la biso vrai bien et je crois que bo ça peli bo ça ba télévision pour Rolanda entretien na biso na monsieur Kinkela Vaneka. Voilà, alors monsieur Kinkela Vaneka. Tozomo na mbotama ya l'église. To benga l'église abangunza. Botami tellement ébélé. Mais constate au sein des animaux. L'église est botami ébélé. Au lieu qui monte ma lame est dominé dans l'église, mais l'eau connu toujours constaté qui monte ma mabé et puis la concurrence est comme les candelo. Au colobani là-dessus. Merci maman nangai. Ngakutu makamande ngwana ezosa la ngapashi. Pourquoi je sais la ngapashi? Erreur ezali wapi. Premièrement, bango pe bakota na l'église. Église euti na ecclesia. Ecclesia ezali esika ba chrétien batoyo bazo reconnaître que Jésus as Seigneur et sauveur pour na bango. Soki basangani lisanga wana babengaka ecclesia, église. Mais maintenant mangomba wana totalement attitude eza injurité, mais je vous dis vrai. Christianisme est panzani dans le monde par la guerre. Christianisme est au par la haine. Alors, tellement christianisme oyo est en Afrique et panzani dans le monde de une façon yeli. Alors, mangoma pe kingunza tellement bazomi benga ba église. Omoni kombo ezana effet na vie ya mutu. Alors, comportement wana ya ba chrétien na ba musulman nyonso wana ekomi kokota pe na mangomba ya bangunza. Preuve ezali ete na bancetre na biso ebele bandimaki Christ te comme Seigneur sauveur bazalaki abati. Totanga na tangi na école protestante na école catholique totanga kiango totanga ki ba croisade pour ba rendre ba pays mususu chrétien ezalaki par la force par la guerre. Alors lelo yo mangomba nyonso wana même comportement parce que fumuki mango yaki po ayako lexa biso amemedi biso yemoko pe za pole amemedi biso pole. Mais maintenant colonisation tellement qui coloniser tina moi les pinières les mêmes comportements au prêtre il y a époque ba révérend pasteur à l'époque ba enseignant qui ba kokona biso kasi et comme na des ascendants ou descendants. Alors comportement wana bato mingi bakomi ba leader religieux na makamba kingunza en vérité en réalité bazape na inspirité babe banaki na mukonzi lingomba mukambina ye alobi ngape funa sala susu mwa bo na ngai eloko na ngai so tangu akesa eloko wana tellement za inspirité comportement we kabola ki ye na responsable na ye akomema ngo si. Alors, tata kimbango ayebisanga boye, vanieka. Soko lingo yeba comportement ya mokamba lingomba, talaka bandimi na yeba se comportaka ndengeni. Oyeba no comportement. Alors, ba défaut o ezapa ba chrétien yango pe ekomi kokota susu pa bangunza. C'est vrai, Jésus a été amour, mais entre les chrétiens l'amour n'existait pas. Les premiers pays puissants parce que bazana menduki à destruction massive, ce sont des chrétiens. États-Unis, Angleterre, France, Allemagne. Donc si ceux qui pratiquent l'amour au Yesu azosenga, pourquoi fabriquer ba armes et bombarder Congo na une minute Congo Syrie? L'amour n'existait pas. Ce qu'on moni monto azo se protéger mingi, cela veut dire azana beaucoup de conflits. Yamozomona même des pasteurs, beaucoup de pasteurs, comme la sécurité, moko kozwayidete. Et loko wana, donc tout ça va victime. Tellement loko wana est kota ki pa na biso. Même on change religion,
mais ce qui est inspiration vraiment te moyen ou se comporter le kolangunza ezate ba mangombe botami. Est-ce que mangomba wana ezobotama par recommandation ou bien mangomba ezobotama parce que balandi idéologie ba église de réveil chrétienne? Parce que mangombe belé ya ba église de réveil yo botami non pas par révélation mais par concurrence, par cop ba bebani asali. Alors maman na yebisa yo ba melidiamba ba komi na bolingo koleka ba sambeli. Soko ke bandini omoni na ba hôtel public. La majorité y a pas prostituées bazakuna. Ce sont des chrétiennes, je vous dis vrai. Ce sont des chrétiennes. Sauf que dans les pays musulmans, la majorité ceux qui sont là, ce sont des musulmans. Alors, muntu oyo azake dimanche alate kitoko abimi mondimi. Mais lobi dimanche kaka na butu wana akesala ba n'importe quoi. Comportement ne kozala nini. Et même makambo wana même pas biso bangunza pe ekoti. Maman okomona ye jour à mercredi na mvuela. To bangunza musu bakotaka dimanche na mvuela. Tala kaka kana balabala abima ne nini bizarre. Tala comportement na quartier. Azo refléter image ya ngunza te. Mfumu kimbangu enseigna ki biso que mondele aza ennemi na biso te. C'est notre ami. Faut to aimer. Mais maintenant balobi peke prenons exemple. Eza mangomba mususu mfumu kimbangu ko bomayo eza na facile parce que oza chrétienne. Ba bosani ke oza noir lokola ye. Quel que soit même toi chinois, indien, français, au koki ko bomaye te. Parce que mfumu kimbangu apekisi yango ke okoki ko bomande ko na yote. Moni l'église catholique, l'église protestante, même des églises de réveil aujourd'hui, tuer une personne pour le pouvoir, c'est facile. Yango pe koti babangonza. Tuer une personne pour le pouvoir et comme nango facile. Donc mavomanza pour la mavomanza donc pour na bien ya mukili oyo ozomona makambo leka na Congo. Toutes les églises sous-entendues ils servent Dieu. Mais talaka likamo ba politicien. Ndenge zokoma ozomona pena ke ba serviteur de Dieu sous-entendu permettez-moi pour le terme mais sous-entendu les serviteurs de Dieu oyo bazozwa makambo ya nzambe bazokitsango pana biso ba petit peuple. Mais moins de toyebi makambo legaki si malonda toyebi o legaki na ba confession religieuse soi-disant ba sala nzambe toziso makambo zo lekasi kadima. C'est grave. Les gens qui ont détruit cette nation, ce sont des chefs religieux. Donc maman omoni basala nzambe ba coloniser biso. Tant ba coloniser biso, belge kena na ye. Mais maintenant ce sont des églises qui nous colonisent. Alors, mutu aza colonisé, akoluka vivre kaka selon makambo colon na ye, azotinda ye. Voilà comportement tozo vivre na mona bangunza ya mwana. Vraiment. Alors, tout le monde a appris dans l'église catholique, protestant, bazalon un système encore, je ne sais pas ce qui existe à Bengango, économique, voilà. Basangisa, protestant, catholique et tout, bango nyonso wa oyo, christianisme to benga bango bongo, basanga na place moko, ibanoza autour de rôle. Année oyo ressemble la CC, année prochaine bazala na catholique, la Sainte Famille. On sentit que même à bolingo on pendait au monde na boité. Na se bana na bango mais on sentit que baza uni. Mais par contre pas bangunza. Et lo konizo comme ça biso. Torota wa boé na date songolo, eza date moko historique. Mais rota la biso to vanda ami na banzela fanfare peut-être ya église mo songolo bangoni ba marché. Mais peut-être date wana ezo nécessité bangunza nyonso. Mais tellement que l'église songolo bango ba marchaki, église o mususu ba marché te. Oko surtout ka date moko bo église on le marchaki na date songolo, da date wana église moko bo bango ba marché. Ole ke ba sangana bango nyonso na ba date wana ba marché ou soit ba sali pe conférence de presse pour nous faire voir na bateau ba yebi rôle ya date wana te biso ba mususu auto comprendre que na date boye faut mokiba wa salara boye na date boye ne tutu diati ya salara boye na date boye mwana te au fait nani susu
Maman qui me pas vite, à ça la boye, mais tous à la perdu. Tu comprends te, bango va marcher na date oyo. Bango ne bandimela kaka mutu wana ba mususu te, to ndenge na confusion wana. Et comme ça la biso ba mususu ba yindu passe. Po bana bilembo bala partout. Moi na bilembo bana bilembo mususu ba pe na église catholique, ba za pe na ba protestant, mais ba za bana bilembo. Alors nini oyo penza bango ba ngunza ba so enseigner biso lo kwa tozana yo pe awa to mekazo ko marteler là-dessus. Alors nini oyo ko baksa likolo wana. Matondo mingi maman. Maman, conseil écuménique des églises, ce qui est salemaki, ça a pris aussi du temps. Très bien. Au moni, christianisme et bandit un peu, au moins, les lois, il y a selon l'histoire, Voilà. qu'il y a maintenant 2000 ans, 2021, depuis Voilà. que Jésus est là. Kimbango a peine tout fêté 100 ans. Alors, il y a mon copain dans le lobby, des ordres spirituels éco s'installer. Alors, tout ça passé dans le moment où Bango pour passer à la conseil écuménique des églises, ils ont eu un temps. Bisopé et Kozwatan, Gonganango et Zali. Mais au fur et à mesure, réunification malem entre les communautés et au Salema. Mais sauf, il y a toujours des opposants bazangakate. Voilà. Des opposants bazangakate. Mais, nabadat, il faut, biloko belé, même dans le christianisme plutôt, biloko belé, ils n'ont pas consensus. Donc, bisopé, batmangomba nyonso wana ezo fungwama oyo baza révélé ezali baza pe na mission pour que sango pe epanzana facilement bato baza révélé totikali musika te okomona biso tokose retrouver esika moko au fur et à mesure. Matondo, voilà, alors toujours continuer. Bah message oyo ba pesaka yo pona ba représentant légal il y avait église où en sommes Matondo mingi maman nazaka désolé. Pourquoi? Mon imam élection. Voilà. Il y a élection passée. Voilà. Nabanayi kotambola. Nazokende kotambola. Mfumu kimama lobi boye. Ah, elembo kuta pesaka. Alobi nini? Ba pays africain nyonso o ezalaki avant élection Ebola. Et continue à pays wana ni esalema na niveau politique. Changement de régime. N'engani ni biso peut préparer l'élection à RDC Ebola et il y aura quoi? Changement de régime. Mais tellement bakonza mangombe belé bazalaka attaché na makambo ya politique. Ayebi que dire à un ministre, dire à un président de la République ou un gouverneur que boye koya ba intérêt na ye et kozala un peu bouleversé. Raison pour laquelle même on memeli sango que yebisa mokonza mboka oyo yebisa gouverneur boye yebisa sénateur boye mokonza lingomba totala ba intérêt na ye. Maman, je vous dis vrai, bakonza mangombe belé bazo sala pour intérêt ya peuple té, intérêt personnel. Ma vomanza. Yango zomona que même na partage ya ba pouvoir monaka. Ba ezaka na CCC. Très bien. Bakonza mangomba ono monaka wana na ba confession religieuse wana bazaka na ba candidat batindaka na gouvernement avant formation gouvernement bana ba candidat batindaka. Alors yo okende ko tango yebise ke tata kimbango to mfumu kimbango atindinga yebisa président de la République parce que nzambe ako utiliser aka bato. Très bien. Nzambe so yebi ke yo osolaka bien na député intel nzambe ako utiliser yo pour que okomisa message wana pa député intel. Mais tango koma pa chef religieux osololi na ye ayoki yo le message wana kotia likate yoko ekokoma ba ignoranga bango bazana ba chef religieux nyonso bazolana surtout ya mangoma mfumo kimbango conscience na bango ba yebike mwana mobali oyo ayaki il y a certains milliers ou tout même ba makesa ya mangoma na bango ba yebi parce que na vanda une semaine 2 semaines pour que na solola na mokonza lingomba Batindaka yo pa ya combien de personnes ba représentant légal? Maman soki na raison il y a respect envers les aînés. Mais c'est 90%
ya bakonza mangomba ya mangomba mfumu kimbangu nakenda na pesa na message mais sauf que makambo zolo la monde d'intérêt personnel tango lobby tata lobby tala boye boye zoya tata lobby nanga bosola kana mokonzi yebisa ye boye tata lobby il y a même certains chefs que bosola kana mokonzi mboka bosola kana gouverneur bosola kana sénateur na président assemblée nationale mais benga ye na miso na yo atake mbango za likambo ayebisika na yebisa likambo nini na yebisiye tamateka d'accord kende toko benga yo et jusqu'aujourd'hui donc ba benga na saba wa donc na yebité sur na deuxième monde ce qui wa pepe na yebité ce qui ba benga na pe na molimo ci lelo na yebité vraiment donc to sala ka nyonso fumo so lobby kende na kenda na banga te na mena ba konza l'état na kenda kana lobby mais tant après ça au message ya gouverneur parce que stabilité na Congo central les apenzati stabilité ezate koto koyoka o ba député songolo bango na bango koyoka nizate lelo tozaki kolamuka bo no gouverneur alongo mais azo en place oh kolamuka lobby gouverneur alongo mais aosa musana esuka filme lelo tozolo baboye gouverneur le gouverneur Atoma Tubana aza sur la poste na été gouverneur intérimaire azawana azo sala musala mais au son type là que Congo central na biso stabilité penza ezate fumu kimbangu nyoso ezo le kala Congo central akomona te to apesa yo message oyo bango batosa te matondo mingi mama likambo Congo central ezali mawa koleka likambo nyonso zo leka na monde omoni ba Congo mon Congo c'est un peuple choisi c'est un peuple doux c'est un peuple intelligent c'est un peuple sage c'est un peuple oyo na habité politesse et ça le peuple mon Congo c'est nul par ailleurs mais aujourd'hui le peuple mon Congo c'est le peuple le plus impoli c'est le peuple le plus imbécile permettez-moi les injurités bande ko to ça la différence qualifier une personne injurier une personne alors c'est un peuple a commis moins intelligent à cause de nini bambota batangana vana toi di la wiki ivana toi sisila ngambu peuple mu Congo a perdu nyonso dès l'année indépendance Kasavubu a combattu président de la République oui ba premier opposant ne bazaki banane ba Congo ba Congo bazaki ba premier opposant ya Kasavubu avant l'indépendance même après prêtre catholique maman oko kene na mission awa kene ko tuna bango kende ko tuna monseigneur ba prêtre catholique nyonso ba révérend pasteur ba koyebisa yo ki ye mfumu kimbangu ba ngunza nyonso fondateur ya bako le fenze za landu ayeba kiamoke tata kimbangu yingunza beto ba Congo mais aujourd'hui tant que tu as eu indépendance avant l'indépendance tout le monde l'invoquait rêve ya ngunze to yiza to nwani na yiza ya to sadi la beno bakulu beto luiza to sadi la beno bisimbi luiza lo mwana mvita yi tango bakulu bisimbi bayeba bundi bitumba yango tango bakomi na bango indépendant babandonaki nyonso mama mu Congo lelo aso déclarer ba Congo tuki di minati nyankutu ya mabota mususu mais c'est normal mama papa wa nyokwa mipona yo obosanie mutabala bala ko peso valer soki mfumu kimbangu nyokwa mipona biso to sundola ye mama ata président de la République les Congo n'ont jamais été pour quelque chose où il y a bien opposant à Kasavubu opposant à Mobutu opposant à Moïse Kabila opposant à Joseph Kabila et aujourd'hui d'ailleurs lelo tout le monde, Nicolas Zoyoka Fachi Beton, c'est là d'ici peu de temps. Par Congo, on va opposer à Fachi Beton. Au moment ce genre de comportement, tu perds qui le connaît soana. Mon Congo, maman, aux amoisi nanga on a balité. Pour na simba même na boko awa c'est difficile. Mais bolumbu, il y a une autorité. Il y a Congo, et qui n'a pas chaîne, et qui n'a pas télévision, et qui n'a pas réseaux sociaux, tout, et l'obédition de le côté. Mon Congo, pour abomamoto,
Kotengoula menga ko ba Congo c'est difficile. Mais aujourd'hui Koboma, pas ba Congo est commis facile. Entre autres, on dit critique était, mais c'est la vérité. Non, toujours Mvitampulu suyena bitumba ekoya tolinga te bitumba ekoya kaka. Mais qu'est-ce qui se passe? Même Mangombo tozotanga mfumu kimbangu, il y a certaines communautés fallait bazana bitumba bande kona biso mususu tozomona bango. Fallait bazana bitumba ya bato oyo bazo ko coloniser biso bato mwindu bazo rendre biso faible biso ba Congo. Mais okomona soki bo swani yonanga to swani telemanga na sambela kana ngomba wana na kezwa groupe nanga to ko beta yo to zokisi yo to buki oboko. Voilà ce qu'est devenu mon Congo. So ok, tous les exemples sont na Manianga. Nani yango yebi yango teke les peuples même na Kachaba Congo, mais les tribus les plus polis, les plus humbles, il y a Congo central les Manianga. Les lois yo keni na Manianga. Pour que nous kuta ba bureau ya l'état plein. Ba Manianga ba kobi ko buma batu. O na siraka la balobaki luozi ntoto wa Manianga ntoto wa Congo sumu. Mais lelo kende. Vous avez idée. Mon Congo to perdre identité. Les seuls peuples où ils ont parler sa langue, ils ont honte pour naïe. Parler une autre langue, c'est une fierté. C'est le peuple du Congo. Maman, tu voyages à quoi? Bah posant la question où il y en a douala. Bah invité à si séminaire sur les religions africaines. Voilà. Nous avons invité na Kendara na Cameroun, mais bah posant la question. Yo outi na RDC précisément na Congo central chez les Bakongo. Batuninga valeur ya culture Congo na kati ya province eza ndenge nini. Mama tant na bandi ko décortiquer c'est grave. Muntu oya perdre ezaleli oya ye moko identité na ye à se perdre na tout. Nani plutôt gouverneur à tout. Gouverneur Atou, c'est un mauvais type. Bravo. C'est un mauvais type. Tant qu'on l'a bon ça, les jeunes amis. Excusez. Voilà. Ça. Gouverneur Atou, c'est un mauvais type. Bravo. Maintenant, Congo Awa, tu n'as déjà ou un bon type. Dans ce côté la gouverneure était. Mais Aza mauvais type, bravo. Maintenant, il est déjà ton Nima. Le premier peuple Bafshinga pour la guerre de Moyibi, Bakongo. Magicien, Bakongo. Les loyaux, les premiers peuples oyo bazo saboté makambo mfumukimbango zo tinanga banane ba Congo. Les loyaux pas premier peuple oyo mangomba pena ya mfumukimbango elati o bazo négliger makambo mfumukimbango zo tinanga ipa na bango banane ba Congo. Maman, yo na comportement ba Congo ba koma nango. Yo même lelo comme gouverneur. Lelo ba betelo maboko. Moni pepe mu Congo ninga koma. Soki amoni yo na mbongo ba betelo maboko. Ce que vous péché sur bon côté a commis adversaire. Gouverneur à tout, il y a un autre commissaire qui m'a beaucoup banque. Mais au PSA un message, non? C'est une autorité. Et l'ingi kolobate, ce qui papa na yo, azan a problème dans l'état, au banda kobimisa na solo nyo solo qui na papa. Solo na papa. Ce qui te solo la qui, ce qui te solo la qui te, là j'ai de respect. Et pas il y a gouverneur à tout. C'est Aza ami nangaïté, mais c'est mon sang. C'est mon sang comment? Aza mon Congo lokola, nga Aza congolais, Aza africain, Aza noir. Alors vraiment, peuple mon Congo, oui bien sûr total même na Nkamba. Voilà. Papa Simon qui m'a ngani, ba premier ba toto cholakaye ba Congo. Voilà. OK, papa Nkusu, ba premier ba toto cholakaye avuvamo ba Congo. OK, donc les peuples mon Congo c'est les peuples les plus difficiles à gérer. C'est compliqué. Donc, peuple au Congo a bungisi moi et la bonne manière, a bungisi identité, a bungisi yango. Maman, ko nini to ko sala ko nyoso wana o ebunga to récupérer yango. Pour to récupérer yango, ezanango facile. Premièrement, ba continuer biso à l'état. Maman, pour valoriser sa propre culture. Premièrement, l'autorité politico-administrative, l'autorité
religieuse bangonde ce qui va mettre les points sur les i les peuples les plus humiliés à RDC c'est les peuples au Congo mais c'est normal maman oyebi mutu ayebi lusansu ya famille na ete mutu wana agobaka nyonso bayebisaka ye Mukongo a perdre ayebi sur le sens où il était yango dokomi ko gobe nyonso maman yo za Mukongo boyana muluba bokenya na yena lupango na bino tala nani bakopesa kiti ya bien et pas ba Congo bakopesa bino ibale kiti ya bien te bako privilégier mpaya kende kaka même na famille na yo moko memaka camarade ya mondele maghrébien bon kaka ndo métier kaka zoka métier posa pembe kaka mais maïla na famille oyo ya yomoko tala nani bakoyela kiti bakopopola posa pembe voilà ce qu'est devenu le Congo mais ba manianga bayebana kike bazaka tribal balingana ka bango na bango mama ya tambola na kisantu awa omona ba manianga ndenge bakomela ba conflit inutile. Donc c'est bizarre, mon Congo a perdu tout. Merci beaucoup, monsieur Kiki Lavanieka. Je crois que Bandekogno so Bandekongo so baza partout dans le monde. Bakolanda biso na bokebi nyonso et puis mutu na mutu azozwa oyaye makambo. Voilà, alors de côté déjà la 4e génération. Fumukimbangu azolobeni. Ba message ezali. On a vu que plus temps besoin ba message beaucoup m'a rappelé. Voilà, alors, il y a la 4e génération où tu as dit, Fumkimba m'a dit, Matondo mingi mama, na banda koloba yango depuis kala. Topé ça, bandingi promesse ité. Bakonza mangombe belé pour des intérêts, ma bonze côté belé. Bozela 2021, boko mona. Mama, na tambola kisusu. To pesa bandingi promesse ite que 2021 boko mona boko salaboy ko salaboy tata tinda na kote ya na kende ko yebisa bango ke nzambe bako saila ka ye programme te o yelingi yi esalema biso ya zamta ba surprise inattendue voilà ye tango soki 2021 to so fêter centenaire mais mabe moko zanini oyebi ya certains mangomba fallait tout fêter centenaire ya Mfumukimbangu ya début ya ministère na ye ya kibonzambe na biso oyo tata na biso Mfumukimbangu ya kozongisa la biso mais ba mangoma moso ba s'encaparer na ba fête wana et comme centenaire ya église Songolo. Vous voulez que miracle nzambe monana? Non, parce que soki miracle monani et ko zala ya nzambe te et ko koma église Songolo. Centenaire to fêter que to continuer ko fêter et ça ya ki bonzambe na biso parce que bato moinde to bongisa nyonso Mfumukimbangu ya kozongisa biso nyonso. Alors ayebisa kinga boye alobi tout comme 2021 te kuna nima ndombe wona tomate muka donc wuta na 2021 tina sima 2021 moto mwindo akofungwa mamisu na monde entier l'homme noir a se battre a kolinga le sous-souté azala esclave ya blanc batu bako fungwa ma mémoire bako linga bako permettre sous-souté bazala coloniser ba politicien baza ba marionnette ya ba mindele. Maman, je ne sais pas aux journalistes aux bien placés à voyer qu'est-ce qui se passe dans le monde et batu musu ba koloba non c'est Jésus qui fait tout. Maman ngana tuni bino avant 1921 pays africains ni ezalaki indépendant zéro avant 1921 pays moko africains ezalaki indépendant ezalaki te même les plus vieux pays indépendants Égypte azalaki 2022 donc ezalaki Mfumukimbangu aloba Afrique ndombe kimpwanza na 1921 bongo Afrique komaki kozwa indépendance ba révolution ba noir tout même les États-Unis na ba pays tout et simbi na sima 1921 alors nyonso pe maman ekosimba pays na biso ekozalaka boete. La fois passée j'étais arrêté parce que na teyaki son excellence le président de la République actuelle Fachi Beton
ce n'est pas lui le roi divin qu'avait promis Mfumu Kimbangu. Donc, tu bien le Congo, non, le roi divin, ce n'est pas lui. Nazalaki mal interprété, Nazalaki interpellé quelque part. Mais, veillons voir. Alors, vraiment, Tozali Kopusana, malembe. Mais bakonza mangombe belé, bakoyoka soni. Maman, 2021 ekosila bio. Ba miracle ba prometaki bato. Ekosalema te. Mfumu ayebisanga ekosalema après jour. Yonanga moto yeba yango ezate. D'une manière inattendue donc. D'une manière inattendue. Parce que nzambe basayela ka yeba programme te. Taso maman, soyi kaka lobby na ezo yebisa yo moni émission to sala. Na koyebisa ko yake non naza injurier. Ezana bato mususu balobisa nga soute na balabala moni pino pesi bonjour. Wa! Pona nini? Oyebisa ki yeke non kozala fanatique ya mokonza lingoma na yote. Zala fanatique ya Mfumu Kimbangu. Voilà, et surtout que yango pe kangela Mfumu Kimbangu ezaki vérité. Vérité yango bakangela ki. Alors bande ko kolanda biso to komi na biso presque na soka ya entretien na biso. Alors monsieur Kinkela Vanyeka nini oyo okoki message nini oyo okoki kotikela bayindo nyonso o bakolanda biso tango akotelema na kiti na ya yebi ke na tika na mo eloko moko lisusu na mutu na ngai nini okoki koyebisa bango. Matondo mingi mama na koyebisa bandeko na ngai bato mwindo boye en particulier ba congolais devise à Belgique eza l'union fait la force ezalaka na note ba kozula ngwa na royaume Congo kutaka na lembo ishikanga ngoma l'union fait la force. Un prêtre catholique abbé aza Tridoc na bosani kombo na ye aza originaire ya district ya Lukaya asali l'étude alobi organisation ya Union européenne eza copie collée ya organisation ya royaume Congo. Tant que toza divisé bamindele bazo diviser biso, il y a certaines communautés chrétiennes bazali kokota biso soki pour que toza la diviser parce que diviser pour mieux régner toza la uni partout oyo bino boza soki boza uni nde tokolonga mangomba ya Mfumu Kimbangu soki tozo continuer kotambola mutu na ndenge na ye nyonso yo tata Kimbangu oyo aloba risque zato loba kezo kokisa mate ba papa na ba mama ba muta ye ba yaya mikudulu to prophétie soki eye l'homme doit faire tout pour nako matérialiser likambo wana soto lingika maboko bako banda ko seka biso kaka mais soki toza ini to kangami na biso ka liboke moko ba divergence toza kanango elongo enango nkwato lendo akotarde te akokomela biso kimia ekokota na mboka toza injurier toza négligé nani ayebi biso na gouvernement azate nani wakotia yoka azate parce que toza divisé matondo. Voilà, merci, monsieur Kinkela Vanyeka. Aujourd'hui, on peut ça 2 ou 3 personnes moto ba Hollanda yo. Ba connaissance bali, non? Vraiment ba connaissance baza ebele na yebité mais na bosani nanu ba parents ngate na ba frère to botami na bango na pesi papa mbala ki ve ombote et na pesi ba makesa pe ba ndimi nyonso ya Mfumu Kimbangu les chrétiens et tous les musulmans, tous les bouddhistes, hindouistes, tout africain, mbote, tata, apambola biso. Merci infiniment, na monsieur Kinkela Vanyeka. Merci Nathan au PCB to mais un peu là parce que moi ma confusion et kota ki moi mingi et ngape na lobby. Merci na caméraman, le réalisateur patron. Bruno Binonga Herva la songa ki biso pour bilili et bima kitoko pelengi et na bosanité d'œuf fondé bageya yende vraiment def na biso mokonzi na biso na bosani PTCP jingle aza ensemble na biso merci d'assistance il y a essentiel c'est-à-dire aosa musala lito eza koto on est ensemble, il n'y a pas de souci en tout cas
merci infiniment na bino parce que vous allez wana to sala musala elongo et clone spécial na papa Sunda Afonso depuis Suisse Adi Josène na Genève na bosanité là Ouest Mamona Jado de Cambodge Kimvuka mobimba ya bana Kisantu kaka bébé la pesibino bambote belé fondé Sylvie Modo Mami Kitoko en tout cas partout pour la de la biso bambote na bino belé et loko lo baksa ligolo ezaka ki bayindo ça dit to zonga bisika auto bungela soto zongi bisika auto bungela je crois que mamunyoso et vous alla malamu mingi et d'ici là portez-vous bien bye bye.